Et tango tozali que tango ya pasi mokili ningani. Bisika nyonso pasi na pasi. Nakanisa tomoni bamendele. Bango moko bayebi yango que Oyo ezali Yelu Selemi Asika. Oui, très content de revenir dans ma terre natale après 22 ans. Mon père m'a toujours raconté l'histoire. Yelu Selemi Akala epana bango Oyo Asika. Pono nini likambango esalami boye. Toyebi ke Isaac abotaka bana mibali. Esau na Jacob. Esau mutu mwindo. Jacob mundele. Donc, pouvoir ekepa ya nani na Jacob. Tie tango kolo Yesu aye suka. Nake kosengela bino mosungi. Me mokili bakoyeba ye te. Akosala ya mingi ya koleka. Bota wana soki basepelaki. Etango pe biso foto sepela. Bayoki ke Yelu Selemi Asika ezali pa na biso bayemba. J'ai salué Papa Nyangenda parce que Dieu m'avait inspiré qu'il fallait demander pardon au peuple africain de la part du peuple blanc. Je l'ai fait. Si l'étoile de David, le fondateur de Jérusalem, puisse flotter dans le ciel de Kamba. Je viens vous le remettre et je vous remercie beaucoup, en tout cas pour ce magnifique accueil que vous nous réservez à chaque fois. Pour la nuit, bamoni ke biso awa drapeau na bango ya Israël ezali te. Papa drapeau yango na pesi. Elakisi ke biso na bango tembe ezali lisusu te. Kambo tata Nzambe ata umeli ekosala. Baza ya kobombama bayebi makambo ebele. Armstrong, vous vous rendez compte? Nous sommes les premiers, je veux dire l'Amérique, les premiers pays arrivés sur la ligne. Toujours l'Amérique, nous sommes les premiers. Je crois pas que nous sommes les premiers. Pourquoi il y a une personne. Où ça? Là-bas. Comment est-il arrivé ici? Dis donc, qui est cet homme? Et il est sans scaphandre. C'est Dieu. Ne dis pas de telles choses, Colin. Depuis quand Dieu est noir? Aldrin, calme-toi. Colin peut avoir raison. Nous sommes arrivés ici au bord d'un appareil. Et nous sommes munis des scaphandres pour pouvoir respirer. Mais cet homme est sans scaphandre. Et comment est-il arrivé ici? Vous pouvez avoir raison. Mais sur la terre, personne ne va nous croire. Bango pe balobaki baza na likambo bakoyebisa biso loposo mwino ezali secret. Alors biso kolo ya mosala oyo ezomona lokola toza konéglige yango songi maloba mabe moyen te kasi yebaka ke ezali tour na biso Nzambe akanisi biso. Tata Simon Kimbango yaki ko bikisa biso kolongola biso na bowumbu ya Satan.
ça fait que la quatrième génération, il est bon. Pour eux, toujours tout dans la haut, pour eux, sur le matin. Kata si mo pa wa la ka. Papa va y la ka. Wa papa va wa tete to no na to mo la to sa ni sala. Ko ma ka usa ko ya ni bosu ya ni le.